botonga na bino bana nangai botongi ya eluselemi bana botonga na bino bana nangai bana esengo ejali koya botongi ya eluselemi bana botonga na bino bana nangai botongi ya eluselemi bana botonga na bino bana nangai botongi ya eluselemi bana botonga na bino bana nangai. Ngai kombo na ngai papa Jacques Obotela ingénieur oyo naza ko diriger bâtiment ya Justice ya Paki oyo mama architecte Rose Bakaji kasala ke on naza ko exécuter plan na ye yango mo ndenge misala za kosalema. Sikoyo ndenge ni évolution ya misala na chantier ya Paki. Bon évolution misala ezo kene mwa kitoko ma matériel comme omona tozali na mwa la kasi mikolo ya Paki ala muki aselo na encourager ba papa po ba sala effort na stratégie papa sali ya basintani oyo batata nyonso bala muka po ete tozo matériel parce que tozo matériel bâtiment na biso ko melate e kene mbangu pe ko sila lombangu yomo bomoni mwa ndamba mbongo emona ki na stratégie papa salaki bibende yango na bomoni na simana nga ndenge telemi nyonso ba briki pe yango zo beta mapo ete ba miri nyonso mata ndenge lisengi papa sanction d'ici le 6 avril to couler premier dalle na ba biro wana ba menga kola tsa bato na kati yango tozo sala effort pour être to couler premier dalle avant le 6 avril. Siko to komina na phase nini ndenge misala za. Bon na phase o toza nango toza na road de chaussée yango wana na phase o toza nango so to couler premier dalle to ke na premier niveau deuxième troisième niveau nde na phase o toza na road de chaussée na niveau na C. Siko message ni kopesa na bande ko nyonso batata nyonso mokili baza ko landa na matango. Bon ba eloko na kopesa batata mokili mo mbatola muka pas toujours ça la biso soni tango ba mama bazo seka biso liboso ya papa makamu nyonso ba mama ba devant biso batata to yana toujours na sima to ko karate kasi to l'accès fort na bantintsani po ete bâtiment oyo senga ba moye soki batata ba mipesi mbeka na kopesa na musala na kanisi musala ko sila mbangu papa opambola biso. Nazali ingénieur Eric, Nazali conducteur des travaux, Moko ba conducteur des travaux avant la chantier président. Oui, vraiment, Missal est chaud, ils ont mbangu, vraiment ils ont très bien, ils ont très bien, pas de problème côté wana. Tous qui makara mbangu na mbela ya papa, et papa est mort mokonza boule nenga lobaki, à la procès à Fongola clé le 6 avril. Bon, biso tozali ba technicien, toza sur terrain toujours travailler et ba moyen kaka ceux qui ba pesi biso ba moyen de répondre na demande à papa. Par rapport il y a délai au tata mokonza boula pesi. Nandenge bozomona na mikolo ndenge tikali est-ce que réussite que ça là. C'est ce que je vais le dire, c'est question tout simplement de l'argent, les moyens. Ceux qui ba financer biso tous à la capable de consommer matériel autour de la repousse en tout cas c'est pas grave aussi ça la délai bon donc financement vraiment bapesa mokonza boule confiance il y a le bito ton kamba il y a sepela biso to pambwama na sima musala oyo babomba mieze belé na sima na yango. Eza bandaka bilaka, eza ndaka président de la République de Kotonga, ba pesa papa maboko. To pesa papa maboko bango bazo financer biso to tsa maele pour to tongelo ko wana papa sepela biso to pambwa. Donc eloko ngana webisa bango ka ezali baza na courage, nzambe yemo ko tinde likambo, alandaka pe na sima, akopambola bango de façon que ba contribuer massivement pour œuvre et que là. C'est ça ce que je peux dire. Okay, merci beaucoup.
Bote papa journaliste aliboso kombo na ngai papa Lukombo nazali chef de chantier awa na chantier ya Nzanza Besadi na cité ya Bajane. Tozali kosala mosala ya papa Simon Kimbango Kiangani atindi biso Bajane totongola ye ndako ya 6 chambres. Nde ndako tozali kosala ezali ndako ya 6 chambres. Bakonzi bayaki bayeli biso plan tobandi musala na fondation tosali implantation nde siko toza na fondation nakanti na bilili bino moko bozomona ndenge fondation niveau ekomi tozoko évoluer na makasi na tata Nzambe. Papa Simon Kimbango Kiangani azali kopesa biso makasi o biso Bajane tosilisa ndako oyo na bosenga na ye. Siko message nini kopesa na bandeko nyonso to bazali musika bazali kolanda tata mokonzi nayebi te délai ya ndako ezali quand délai ya ndako oyo na programme bapesi biso ezali le 6 avril. Nzambe asunga biso na calcul na ye oyo apesi biso tolonga na calcul na ye. Me biso toza na makasi te me yende mutu apesaka biso nyonso tozaka nango posa tozoka pa na ye totie likia na maloba na ye biso pe victoire ezali elonga ezali. Liloba nini kopesa na Bajane nyonso Bajane na mokili mobimba na ndenge bozali komona fondation na biso oyo sika tozali ndako na biso oyo toza na makambo ya ebele ya koyebisa bino malgré ngonga eza moke mais esi tosengi kaka boza na courage boza na volonté ya kocontribuer ndenge bakonzi bazali kopesa bino bikateli mpona ndako na biso oyo esila. Vraiment boza na bulembu te boluka Nzambe akopambola bino bozwa bocontribuer na ndako oyo biso pe bandeko na bino toza sur terrain ou toza ko travailler main dans la main. Vraiment toza déterminé que tozali kozela biloko ya mosala eyeli biso pe tokoyokisa bino soni te ndenge botindi biloko ya mosala. Donc toza obligé photo sala mosala biloko nyonso botindi photo monisa ngo na ndenge ya misala na ngonga oyo tozali toza na ba matériel basime ezali mabende ezali babilo mosusu ezali tozosala effort tolongwa na niveau oyo ya fondation oyo tozali. Donc posa na biso ezali semaine oyo kaka tokoki kokoma meme dimanche te fotosisa masolo ya fondation. Donc peut-être message na kopesa bango wana bazale boza na souci ya likabu oyo ya biso ba jeunesse ya jeunesse. Merci beaucoup. Merci papa.